Francesco Bolingo Yaya, le grand combattant, il est là juste pour dire la vérité, pour transmettre les messages. Hein? Il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux Francesco. Coup de chapeau à tous. En tout cas, merci vraiment la Francis, c'est plus que Bolingo. La façon dont vous avez vraiment tu es un patriote. Toi, le micro, il y a Francis plus que Bolingo. Que Francis plus que Bolingo. Sans y vraiment Maratro, image et Zalaté. Bonsoir, peuple congolais. Bande Konyoso, Oya Congolais, Bazolanda Bisso, Siko, na émission na Bisso à réveil patriotisme, na causerie morale. Congolisme, idéologie na Bisso, Zaranamo toujours. Bon, Baninga Nangai, Lizo Molamba, Azaliwana. Na contre-maître Radisson, Bayotalanga Ndaku, posant toujours sur la concernant avenir et à combat la République démocratique du Congo, qu'est-ce qui se passe? Nous avons surtout ça la moi diagnostic, toujours analyser, nous avons les cas, qu'est-ce qu'on peut faire demain? Nous avons des connus sur le Bazolanda Bisso, lobby et dimanche le 5, c'était le 5 hein? Le 5, hein? Ouais. Biso tozalaki na déplacement, tokendaki Belgique, na kulutu Guy Gérard Bonga, tozalaki na ye na Belgique, na madame Kikalakamba, na ndeko na biso mosusu Françoise, tozalaki na Belgique, kokende ko rendre hommage na ebembe ya M. Tshisekedi, à la demande de mon grand frère Guy Gérard, m'a supplié, il m'a dit bah, on y va en Belgique, na coma qui est en Belgique, toujours qui transport on a vu sur la porte de la chapelle, là où on s'est réunis nous tous, yokana qui est dans la Kangibino. Bon, bisto coma qui est à midi, to coma qui entre 14h, to zala qui fait un rendez-vous, la coma na bande kobele. Na bato ebele tozaki na bango na rendez-vous tovandaki mingi wana na restaurant kilikili na hotel tozosolola makambo mboka na biso. Bon, il y avait un moment après avoir kolia kosolola na bandeko nyonso ifalaki tokende korendre hommage na ebembe ya M. Tshisekedi. Après makambo nyonso toyoki ya liwa na ye biso ba mosusu tokanga mitema te tozwaki mwa badécision tokende sur place. Tant tovandi tosololi, on était prêt à rendre hommage au président M. Tshisekedi. Donc yango wana coup de fil moko bato babengaki ngai bato bazoyambanga na Belgique, tout le monde était content de me voir même à la porte de la chapelle. Du coup Toyoki, babengi nga na téléphone, on soit en téléphone, non, écoutez, babin, awa, mais il y a des gens qui ont un restaurant, bamona ngai, tango ba menacé, na kati ya matanga na babimisi Mama Louise, na ndeko na biso John Bex. Après quelques amis que j'étais avec na ba restaurant, babengi nga na téléphone, balobino, babin, batshisekediste oyo bazomibenga batshisekediste baza kokanela bato oyo bazalaki non au dialogue, bakota na salle wana te oyo balobaki non au dialogue, non ça. Donc nga navandaki na ngai nayebisaki kolutuki Gérard na bandeko mosusu balaki wana nayebisi bango bon écoute, si c'est comme ça, au moins dans ma tante, ici, pour réconciliation, on a la discernement, ni le kaki, mais on avait un petit esprit, basé dans un esprit à tribalisme, égoïsme, il y a un discernement, il y a un koyeba surtout. Posaki ba acte moko oyo permetaki biso lisusu kokende isika wana lisusu te. Et puis nazalaki na nga pe wana na libanda na ekotika mokolo toujours Guy Gérard na porte na moni des millions de personnes, il y avait des voitures de police et tout beaucoup de gens. Bamsuto pesanaki mbote wana na porte parce qu'ils aki
le côté ici comme monument na bango ya Belgique ya munene o ya Antonium Antonium voilà ici quand on a commis na moni place en ezala kitoko vraiment ba belge ba honorer vieux bon ba pesi sika madame pour ba congolais ba rendre hommage na monsieur Etienne Tshisekedi mais vraiment ba tozalaki moi ébélé il y avait un moment même tant on zaki libanda na mona ba congolais tellement ba leki ébélé ba forcer qui m'importe pour la belge bana au sala système ya ndambo ba koti donc comme ils étaient agités pour aller voir monsieur Etienne Tshisekedi pour la dernière fois ba pour ça qui porte bana ba koti et puis ngai nazalaki na frère na ngai na équipe musustoire na moi Belgique bazalaki na ngai to na ipsi ba mono ça sert à rien il y a pour créer une situation il y a pour dégénérer pour rien pour ngai ba musu alors ba beto kende ba osala rien abino il y a pas question ya osala yo rien c'est une question ya couper sa honneur na mutu ya kofi et puis ko bimalanga na Paris ko comment ça déjà symbolique des symboles munene combattant babe masombo donc à Longona Paris pour rendre hommage à un grand combattant oyo appelle ça idéologie à combattre ya koloba surtout à loba mingi pour la démocratie na mboka malgré nzambe appelle ça comme tout nyonso jusqu'au bout il y a idée na été mission na yesu kana katikati lolenge nengati biso nzambe yemonde ya yebi pourquoi juillet pour attirer la biso pe ba mususu force pe espoir que un jour tokoki kokoma na esika idée ya papa Etienne Tshisekedi zalaki yango moni nakotaki te mpona koevite bambilinga ndenge tomonaki John Bex nakanisi bino tu koza omonaki bafoto quoi donc c'est ça. Mais bon, les amants mingi na ba comportement bon parce que vraiment bateau ba osa ba bilo wana biso to yebi bango zali bateau ba oti na PPRD ba oti kin ba soit disant ba combattant parce que vrai combattant d'abord akenda kinité un combattant zo bunda vraiment pour la mabele na ye oyi ko menacer moninga na combattant pe jamais ko ke na kini kuno ye oya o tchaka ba lo abo parce que pour la Belgique pour blo on a paré ko sala maté. Mais ils ont trop. Pour le répéter à trop, bon, donc, ils ont vraiment pas si. Bah, Wande, Bazan, la bête à Congolais, mais qu'on est sur le tout le monde a bâtiment, ma casse, c'était la salle à Kuna. Mais bon, ma casse à Congolais, il y a Congolais. Bah, Chinois, Bazo bête à Congolais, Kuna. N'a moi jamais Congolais, moi, qui côté l'indéroné Congolais. Mais mais tu as un apôtre à Mundibu, Soka, Monica, Mundibu, noir ou bien, ils ont menacé Mundibu. À côté de Mbalamoko. Pourquoi Congolais nous menacent ma casse na Congolais mais ba chinois ba indien bazo beta biso kuna bazo sala tout kuna bo sala rien mais bozo ya oyo ya ocha sentir na kata porte pe ça va combattre ya solo ba kota yo utiki sasa mais franchement bozo ba tlola bazo bo binde bino rasima bango do bilonde bolinga Tshisekedi lola ba tunyoso to kabo na violence pour la dialogue pour makambo to yo kana ke ya biso to en charge to ligoté kanambe to memelaye suka masolo a changé parole que commission nderendi yango to kabwana mais ya teke to manka viola respect ezali droit ya biso to sengaka parce que biso to baki yaza présent la biso ata kanambe nenga temela biso to kene tina suka jamais ko changer parole que dialogue yani baso na umpa do se kanambe azani mona musée azani rwandais te ba ko silagai do boy ça so vérité so petit on azarande ko na biso to tikaye asa musala na mais beaucoup ça va battu te bani boye bani et comme po mec qui non comme premier ministre ah mais arrêtez bon ça va battu le rôle ba zoba obeleza ma buzoba kana me pas kondi maya bolelo ya premier ministre au sein de 5 mois longolio au moins to comme zoba ba botika la biloko wana bo batela mémoire ya vie adaye ba kunda vie na honneur ba buzoba netika ezalati kanambi da enazo kende azam occupation jamais bateau baza propre parti au boza propre que ça na occupation nga jamais na kosana kanambe jamais ata pesinga hors bijou non taka mupaya akoti na mboka nanga
azoboma bandeko na nga jamais nakozwa engagement moko na kanande donc yaza mutu moko boye avant une année faut kokanga ye komo kesala na ye osala mpaya esalaka te mais bacombattant bazobenga basoi-disant bacombattant bozomenace ba-vrai combattant John Bex azali combattant munene na Belgique toyebi ye tozala na ye na masolo ebele mama Louise abunda trop mpona Congo boko menace ndeko na mwasi te en plus eza matanga place ya respect mémoire ya mutu evandi yo zo ya kobima mutu makasi yo za makasi yo kolebetaka bato yo imamo makasi na yala oyi mambo oleka na Belgique bino kasi masolo wana esila te tolala ponya nguma mais ntango biso tokosala réplique nde bocomprendre ke bato bosimbaka biso otikaka likambo te bokomona makambo na bino mais bozokontinue kaka babuzoba botika bacombattant bavandi bato tu bauti kino bakolabo bobeta nde bato bauti kisasa wana bayeke bacombattant bango nde bakolabo baye na bapoison baye na makambo ebele bosangana bato oka balumbala M23 mais bokanga lumbala na matanga bona obeta ye bokebeta mama Louise abundela Congo John Bex asala bamarche ebele tokena ba Belgique bokomenace parce que ekotala liwa ya vie amaka vie respecte toyokana te na dialogue ya mama musala mama Congo ya na sentiment te tant toyokani te paiement ezalaka bongo mais bokomenasaka bato te bino ba makasi botika makambo oyo donc toza calme Tshisekedi vie asa kufi donc bosala mpe bakombo na bino bobima na bandeko na ndenge na bino Tshisekedi akeye moko soki boloma bolinga Tshisekedi batya bino même secret bokeye na ye ata mwana na ye olinga okotala te botika babiloko wana eza makambo ya Congo bato tu baoya na matanga bakundi vie après tokoyeba ndenge tobongisa na nsima botika babiloko wana omenasanga bato bavandi calme totela na Hippolyte Kanambe ndenge okende kala mingi te ndenge baokanga ye mais Hippolyte aoseka bino azoseka bino bakwandeta baobonga bango na bango makasi ya congolais kaka na congolais nazoba mosusu oyo ya général wana Kanyama bato baza na permanence na bango baya kolela leader na bango yozo kopompe bato bagaz lacrymogène mais kende kuna na este kende na este kuna na basoda na yo okende telema kuna bosala ceinture bato baleka te makasi nio alaka soki bato bazosala likambo na bango marche na bango bani bongo lebetaka bato yo général aneni ya zoba bo un général a déplacera te tinda même officier na yo kende sa sécurité poka ba congolais pe ba maele te mutabongo ye mabo bobomi ye comment bato bazolela leader na bango yoke le pompe bato bagaz lacrymogène ese mboka ndenge wana vraiment ese eza na état de droit après bino bokende sala na mutu ndenge wana c'est malheureux bon manqué vie na no respect bon moi général mutu ozali kuna oyo eleki mais c'est eza mawa trop non omoni na nga na regrette ka mpo basimba bakombata te bamama wana aza combattante monene John Bex c'est un grand combattant bakosimba ye te na bato bauti kisasa bato baye na mbongo makila bato oyo baomenasi bacombattant bango bacombattant te combattant ye na kisasa ladi omoni ça biso tozolinga to rassembler omoni biso tokomi kolinga tokutana biso tu omoni lelo nga na oyebisa o vérité omoni makambo tu oyo nzambe asali mpona Congo ndenge ve Etienne Tshisekedi akufi congolais soki bazocomprendre menace oyo etikali na kati ya communauté na kati ya mboka na biso toza lokola tozalaki na moto abanda koloba mokili ezoyoka siko motu wana akei omoni seki moi je regrette bobeta John Bex bobeta mama Louise bokanela bato oyo balobaki non au dialogue ça sert à quoi? Ça sert à rien. Dialogue peut efuti mutu eloko te na kati siko ya dialogue peut-être vieux so katika la kaka na France na Belgique a pemi na ye atinda ka biso bana ndenge tozalaki ke amener biso ligote ndenge alobaka kaka atika kaka ferme na Belgique biso siko ba petit ndenge to bana ko tomboka seri wana tozalaki na unité tant toujours tomboka donc ozo sentir penza ke combat lumbe so kaka bo toucher oyo kaka ngoka ko loba kombo Etienne Tshisekedi balio babimi bayebi mais yo sala parade mné na ba aéroport ya Roissy mon cher omoni fanfare betama pona vie babosani yango na lobby omoni fanfare betama na Roissy omoni eloko bien teni bani vie ba yamba eta ke président de la République pour biso to zo président de la République mais vie tanga so pa ka boule ya dialogue place to kata po yango wana to mona ke ndeni mwango biso sacrifier ba vie na biso to kendaka bakini te
to privé makambo ebele beba mpona makambo ya Congo bato bisu basala baintérêt nango bamisu tonozala na bango baréunion banini base retrouve na bakini na badialogue kuna c'est le même messieurs ayaka toujours awa na mikili ayaka menasala bacombattant ya solo mais franchement bacongolais baza ndenge tabon faut s'en charger na ye omoni problème eza bon congolais abosanaka vite bon biso mpona biso vi azalaki lokola enseignant na biso oyo abanda kopesa cours ya makambo ya démocratie makambo oyo il faut bana botambola boye ayebaki makambo abanda osala mais oyo azalaki mwana ya classe ya zoba omoni soki bakopesa bino tu badiplôme yo kodevelope na ndenge na yo oyo akei cadre intérêt oyo akei na cadre mosala oyo papa alobaki ke bokosala boye moko akotikala na ligne droit bato batikala na ligne droit ya makambo wana eza biso ozo comprendre pourquoi toza koflate mutu te tozoflate ni Félix ni Kingandi ni parti politique ni lui-même vieux on l'a jamais flatté biso tobanda nde kosala mosala oyo ya République démocratique du Congo omoni babiso bababe na bamasa tonde totelemi na bato to tozalaki na Paris. C'était la première fois en France mon organisation avec fanfare d'armée musique l'aéroport et à Roissy. Le préfet de Paris et à Roissy, parce que Roissy c'est la préfecture, il m'avait interpellé de quel droit au comme ma fanfare musique d'honneur l'aéroport légal. On a Toyamba Viwana Lokola Roi Image Ezali avec des officiers des ordonnances avec un tendard drapeau. Il a salué les drapeaux et biso tozala kiwana tout ça là-bas honneur militaire le autre combat mabe pour le tribalisme pour la kibungai mais sikoyo soki makambo tu eleki na bikolo zo confirmer batu na batu bazo linga bango soki l'idée la bimisikoyo na côté mosusu bokolanda mbango sikoyo côté wana mosusu bokende osala le même système. Pour leadership de Tshisekedi, c'est lui charismatique. Ce n'est pas ni Babin, ni Ladisson, ni toi. C'est l'étoile. On dit étoile de Tshisekedi, c'est lui, il est parti. Alors, étoile de Moussou, c'est Gobima. Si le système, on a continué à bongo, il y a coller, il y a torpiller, il y a vendre, comme il y a moutongo, comme il y a bino. Netinga babemboye nazana na mo étoile na ngai na vandi na la dison na yo na baneko na mususu na ba mukuba na biso ki gerara la ne koye kulutu na biso sage na biso la nae ba se capare na babe akomi ya bango ça pas de sens tira mukolo liwa na ngai ko sala ka problème ça n'a pas de sens tozo bunga ki bantu lisons ya mona peuple congolais boyo ki ndenge balobi hein. Vieux akufi toluka toyokana toluka force moko boye tozaka na idée moko mutu nakende mais ekomi na matanga kobetaka batu makambo ebelebe non ngaza libanais oyo yebi liba yebi vie wana aza vie nanga quartier papa wana biso toza mwa papa wana mais makambo ekomi koleka esalamaka te toyokana tobongisa biso na biso soko toko bomana kaka boye tozotikela banyangala kaka na temps eza mabe général ke Belgique boyoki ndenge alobi na makambo ebimi kuna eza mawa bakoseka biso tokomtila niveau ya ndenge oyo vraiment la biso na toyosa bino boyoki ndenge alobi baotunda bato mosusu baruti bisika baya kobetaka bato non eza mawa naza makambo mingi akoloba te mais esala pasi faut to changer toluka tobongisa po eza mabe biso na biso tozobomana mais c'est quoi tozoka eti wapi peuple congolais yango naza na mingi kutu akoloba te nga naza na mingi kutu akoloba te lelo donc na mawa na kanda na makambo ebelebele donc mais eza pasi mawa trop mo général nde kaka olobi donc ça le béaté au Pakistan non tout ça dans l'esprit il y a union moi ce qui m'a fait mal c'est quoi déjà moi aussi au moni maman Louise
nani ayebi que maman Louise alobaka na ye bêtise na kati ya komba. Mais ce que moi je regrette, bota la poids à John Beck. John Beck, Joseph, azana ye neti biso te kobeta okosala boye okozoka te moi sport ezali John Beck eza moke boye bobeti soki bolandi histoire ya bamarche ya Belgique mutu moko te na nde bato wana babeti John Beck oyo batindiki John Beck so basali boye aorganize bamarche ezwa baimpact koleka Joseph wana na Belgique biso bakongole tomeka na komeka kosolola entre biso so bamikolo bazana no viva bazwa likambo oyo mpona omona neti likambo oyo ekodégénère na sens nini parce que moi je suis à Paris obi ntango babeti nga na Bruxelles il fallait que nazala sage sinon nalinga na créer boulema moko boye bitumba eyebana kobetama bato ya Bruxelles na bato ya Paris mais heureusement nazwaki parole nalobi toza bana tata moko toboma moto déjà na carte du nord ekomaki bato bauta Bruxelles bazokanga bango mais sikoyo soki tozocontinue na habitude wana koluka kodomine ke biso nde toza boye tozo na risque ya vie moke na poto ya biso na biso bakongole tobetani babiso bakeye baprison po soki ezocontinue bongo moi je vous dis et j'espère que ndenge nakomi komona vision ya komba na biso tozala baperdant bato bazokanisa bazosala politique ya kokende kovanda na politique kanambe ils vont échouer soki bakanisi ke kokende koprofite nsima ya souffrance ya peuple nde solution eza solution te solution ezali nde tovanda tosolola omoni meme na matanga vie oyo nalobaki yango jour wana mais si les gens ils sont sages même bato balingi bamimisa moto bakoma balider soki bameki kosala erreur moko tribaliste o ya boboye o ngai nazalaki boye o kinga na nga nazalaki boye bozala baperdant na lisolo oyeba ke bana Lumumba bazalia Lumumba aza grand leader moto akokokana na Lumumba na Kongo aza na iti babimaka te bavanda bango nye batambolaka pe bana Kasavubu bazalia moto akogeraka Kongo lokola Kasavubu akozalaka te tanke président oyo ake miso azongisi mbongo na kese ya l'État basali division te bana Mobutu bazali bakombo na bango zoyokana lisusu te bayebi pourquoi kombo na bango zoyokana lisusu te elelo bana Tshisekedi bakotikala nazoloba Tshisekedi aza étoile mais ceux qui basali faux pas bakokombe kobunga donc ceux qui bato bazokosala kobongisa masolo te avant bakunda vie bazobebisela bafamille mosusu bakombo parce que bato bazosala bongo baomilingisa epa bato wana par contre biso tomilingisa epa bato wana toyebani nde na bato wana. Il n'y a rien à envier, surtout moi ma famille ne peut pas envier rien du tout à la famille de Tshisekedi. Nakomi ningisa tonate nande na bolingo ya le kina kulutu bakulutu nanga ba Roger bazali batu ebele bazali. Mais tant ozo sala acte na liwa ya papa ya baninga ozo beta batu ozo bobisela bango kombo we wobongisela bango. C'est ça les Congolais ne comprennent pas. Tant que mis lingisa, au seul acte morobo, il faut dégénérer la famille na haute, mais qui est la famille à Tshisekedi. Est-ce que vous avez dit bango ou bien vous avez dit bango? Je me suis posé des questions avec Guy Gérard. Non, moi c'est avec Guy Gérard qui kalakamba nzela nzela to mi tout la question. Mais pourquoi nous les Congolais on ne comprend pas? Au moment où on appelle famille Tshisekedi etindi batuana te. Bobenga na bato na matanga bobita bato non sentiment na bango kaka ezanga mutu na makolo po bazo linga ba milingisa po spéculation zotambola Félix akoma premier ministre
Qui vous dit que Félix est Azana pour ça la première ministre? Explique. Donc, il y a moi tout ce senga na bandeko nyusu bazolanda biso ne to solola boye. Omoni nga pour nga batona tout ona ba ba no kananga. Pour en face bo ba ko ka il faut ba ya 10 ne ba ya. Pour ba yebi boulot na ngai iza bitumba. Donc na yoka ki nyonso na bato ba kota ki na o pesa nga information o bazoka na yo ezala bato bazala na Paris. So na bandeko luka bango moko na parler ba kokima. Pour na yebi bandako na bango tout. Mais ça sert à rien. Vous avez dit maman Louise et moi, c'est ça le bino nini. C'est ce que dit pas sa père na bango. Nana finga père na été na kacha pa. Au monde to vandi bo. Nana gaza père na nga. Yo gaza père. Ya na bana oba manka ba père na bango respecter. Eza lokuta. Nga bana na nga mike même luta mke oyo na ba Robertia ba so katela nga mangala na kiti awa. Baba na 10 ans papa arrête. Oh. Oui Nathalie oh non. Bon sikoyo. Ce qui biso to lobi non au dialogue. Est-ce qu'il y a comme un problème à Robomé la batte? Donc, il y a un peuple congolais qui est un bongo. Tant que vous avez dialogué dans les politiques, il ne peut pas faire ça. Bongo. Tout le monde a sami badi banga. Abosani sami badi banga. Wangani yeti. Mais l'autre a causé un adingomba bakoyambaye. Kaka the même staff. C'est grave, hein? C'est grave, hein? Roger Lumbala, Yewana, Aotiko Bele la Kuna, président de la République, Joseph Kabila, Bopesa, Omoni, Azongi na Belgique, Bayambi, mais Maman Louise, Mbeki, Assalini, Mbeki Akenaka Kuna, na Bruxelles, Kosenga va marche, Roger Lumbala, na Senga marche, mais c'est grave. Ba Congolais, vous comprendre le système où ils ont na Makambo. Je veux comprendre, vous vendre la place Moko. Tolinga boule, tozala bomoko, totika sentiment, totika tribalisme, totika komilingisa, tovanda place moko, tomeka ko améliorer ma bisika oyo papa Tshisekedi atiki biso. Devoir oyo ezali papa Tshisekedi a na besoin Congo za na état de droit, biso to komisa yango sans profit pour Congolais zo kende na esprit ya kobonga si ma souffrance ya peuple. Bazotala kali bomu na bango moko basango barevesaki kope ya nani ya dialogue balobaki non on a compris ils sont pas venus pour le peuple ils sont venus pour leurs intérêts personnels pour bato bayaka kozwa pona amuru ya batu ya mboka bakovanda bakoloba non pose boy to on a besoin en moté to pesa kingandi yo zwa yango yo nde muto ko diriger biso. Ceux qui ont puisqu'ils ont tinga maka o ngai kaka defona zuwa do intérêt mo ezalewana ko dame balar omoni ceux qui baza motema malamu bakobenga ta un simple commentaire comme lui nani John Bex ouais c'est bon yo ça va marche na Bruxelles bon poste to linga moto to pesa combattant mo ba gérango ba ko linga moto pourquoi c'est parce que ba na intérêt na kati. Yango moni ceux qui va congolais va mekite l'horizon de to vendre biso na parler na ngabo. Ah bana Congo eza pasi kozanga Francisco Bolingo eza pasi. Yango Bolingo tikala kaka umela pona RDC Francisco Bolingo. Même biso ikolo toleka. Ingeta Francisco puisque Bolingo ozo sana Congo vraiment Nzambe akopesa yo akorépondre yo.